MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mutu bane ba bolingo to koma na masolo ya mboka. Procès Didier ezali Budimbu. Budimbu. Eza Didier Budimbu. Sandra Mudimbi. Waza bandeko. Boli bisarai. Oneza bakomoza okugana ya ona tuni bongo. Procès Didier Budimbu. Bon, vous comprendre. So eza yango te, vous corriger. Didier Budimbu na Pero Louara. Et je crois bandeko boyoka sangoya balbenga ngonini. Il y a plainte. Voilà. Ministre azan ministre Alinia Sport et loisirs sur la sanité. Apporta Pero Louara plainte sur diffamation, insulte, machin, tout ça. Nous voyons Mondela sala makambo neti na Congo te. Na Congo na rokendo fundo na toza ernin. Chez moi il est 21h40. Quand on a vendu bosso na Congo. Na ozo téléphone na tombole alo na bengi avocat na ngandeza bono sala show. Mutu boyalu kela problème. Surtout sur ça mutu mo ayebani. Donc la ligne peut-être pengu pengu ba ngeno ko tombola e. Donc kana butu o etope lobby ba ko sala ba mikanda rapide mbala moko lobby bon tout ça week-end ça jour ouvrable été so ezaki na lundi mardi mercredi donc mbala moko ka même jour pas bakei batindi pe batu ba lokote ou soit a eu convocation d'un espace à 3 jours toke samba na poto za la bongote na poto mondele nyonso za procédure eza la meurtre babomi mutu akufi na poto nyonso za procédure basala jamais loko mbalamba moko mais mondele akozoka na considération bamarambu bamambo biso to minimizaka to mona neti pamba tout ça toyokaka sango ya plainte je crois depuis l'année passée plus ou moins 1 an et bato bele baloba eke ya bakokena ye pa été eza nango nini ba erreur na poto mondela ki paramambo wana te à ma grande surprise namoni na ba poste balobi ke bakenda ko samba donc procès ezalaki audience ezalaki hier batangi na bakombo awa bon j'ai pas le temps kotanga ya bato basambisaki bango bref résultat eza ke balobi batie yango l'affaire est désormais mise en délibéré eza délibéré donc décision bakozongo au prochain jour bazwi na décision te sur dossier oyo bakozongo au prochain jour donc s'il faut verdict ekweya ekozala na bamikolo ezoya so mpe bakoloba nini mpona Pero so mpe bokatela amande so bakotia na boloko toyebi te mpona monsieur Didier bakolobaki aganye aza na raison toyebi te mais toujours est-il que tozozela na mikolo ezoya namoni bato kofinga baennemi ya république kofinga le ministre excellence Didier Budimbu balobi ke tango bake kosamba kuna ye moko babimiseli ba dossier na ye ya ba shekula ya ba moyibi ya sala ya ba makambo boye et tout ça donc ba biloko wana ezolakisa ke akoganye kutu procès wana te makambo belebele na lobi ata so asala ba shekula to soka yiba nde pesi Pero Louara nzela ya ko diffamer to kofinga ye nde pesi epekisi apporter plainte te sur mutu o azo toucher na personnalité na ye mais vous êtes dans l'erreur ya on bomoni bozalaka mayele te boza bato soni boza bato soni mais bizarrement boko benga bato mayele bato bafingi balobi ba n'importe quoi bon de toutes les façons tozozela sima mikolo so ba koloba nini en tout cas
je crois que va condamner Pero à otika kofinga abatu na loba ngo mikolo nyonso abatu balandanga bayebi bapekisi moto opposition te mais que opposition esalema na ndenge ya bomoto hein na ndenge ya bomoto eno na ndenge ya boniama voilà ya kofingaka bato bamère de famille bapère de famille ya kosimaka na bapersonnalité ya bato ya kokotaka même ntina baintimité ya bato quelle honta. Moi je crois Pero so azwi mbano akobongisa opposition na ye akosala yango na banorme aye abimisi baargument so aza contre pouvoir alobi par rapport et non ya kofingaka bato. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. En passant, certainement, on a la vidéo, Botina Pero Loire, vieille. Ça fait bientôt 2 mois. Dans ce là, message, moi, comme bah, oublie, na no bossana. N'a aussi rappelé, tant on a joué les sur ça, la vidéo, émission, oh. Mon vieux Pero Loire. Plus ou moins 2 mois passés, n'a rien à retraite. Na moni on a foulou. Moni poubelle. Donc on a foulou. Le voilà moto di boma. Donc comme il est beau, on va na foule, on va na poubelle. Ça a très attention. Ah oui. So kebité. Na li olo kendele. Li bosso no ma besoin mabe. Faut vraiment ota la sima. Ozonga moto. Ah na lo bela mambo politique était hein. Et on a le membre politique. On a le membre qui n'a finir à battre. Là, je parle de toi, sur ta vie. Katina yo. Hein? Marche na yo na mambo sala ka obat ba ebité. Et donc, linga penza obongisa mambo obongisa. Parce que sinon te les bosso na yo molili. Les bosso na là vraiment mabé, je sais pourquoi na zo le wabo parce que Naebi, comment le Seigneur me parle. La vision que j'ai vue là, c'est un message Yarosaranate. Et Yarosaranate. Le souma en moment, il y a bien hein? Spirituellement parlant. Les gens ont vu là, yo. La ton souma comprendre, mais yo comprendre ce que je vais dire. Les gens vraiment bon, ils sont. Naebi qui on dit ma peine va passer, mais bah frère Bazali. Ouais, na bana koloba omiyebi oluka pena musali na nzamba solo oza na ngolu aza na bonzamba solo oconfesser babundela mpona ouais s'il y a des choses où se reprocher nango spirituellement par là parce que sinon te liboso no molili donc c'est ça vraiment c'était ça le message partagez la vidéo botini la vie Pero. Et plainte à Kaiko Mbappé Zali, hein. Voilà, Bobo Sanate. Et moi, je crois que tant que mon mouton va porter la plainte, doit porter la plainte. En tout cas, voilà, c'est ça. Merci. Certainement, vous allez très bien, moi ça va. Le long samedi, tu vas être au bête ma sola mboka. Mon na poste, tu bête ma sola mboka. La famille na lobi boy on a Congo non avant na komana dossier ya mama oyo bauti koboma mwana kobomela mwana na kati ya ndako balobi le mulumba lobaki ke alobi ke bango bakutaki mutu te bamonaki mutu aza te na ndako mais bino bokuti mutu te bino boye kobuka ndako o bato bavandaka. De c'est clair que biloko bato za na ndako c'est clair que bato moto ko za pas za rola na normalement logique boko ya kama la mo bande buka te faut vérifier na logique faut vérifier ndako du coup boye mbala mo bandu ko buka plus grave maman témoigner à lobi ke bande on a bande ko loba maman a expliqué que batu balingaki bakena kobimisa mwana me babeti bango bafimbo mais bizarrement le monde va dire que
et bakuta ye moto te ndako bato bazalaki te yango babuki ndako. Nalobi au Congo il n'y a pas de mère. Na Congo ba mère bazate. Je parle de mère et non de femme ou maman. Moi si on soit maman. Moi si on soit femme. Mais une mère azala motema ya bo mama. Moi si on soit azala motema ya bo mama. Au Congo il n'y a pas de mère. Quand je parle de mères au Congo, je parle, il y a ba mère oyo bazali élevant dignité topé ba oyo ba koyiko loba pe solution monani pona likambo. C'est vraiment mawable. C'est vraiment mawable, c'est vraiment triste. Ya maona pas si na likambo ezaki eleki nango eleki nango ndenge alobi wana ke non bango bayaki bamoni mutu te na ndako mutu azalaki te yango babukaki ndako eleki nango me mutu akufi vie humaine ekeka boye mutu akufi na logique faye balandelaka oyo bazwa charge ya ebembe badedommage mama oyo mais eleki nango bongo eleki mutu pa koinkete bango aza te yango natuni mutu na Congo ya pas de mère. De ba maman soumis no bazaba na bango ba mère te parce que ba marambo boye ça tellement sensible que et faut ba mona ba réaction na bino yango maman F bazayi ba kufa toi za na bomoi bolimbisa ngai na tuni bongo parce que je me rappelle ezalaka na autorité moko na yebita za ce ministre soki soldat na province atinda ba garde ba beta mwasi nai maman bana s'il vous plaît bato bele ba mona ba image wana ba koka mwasi wana. Bino boyebi kaka na Afrique so mokonzi apesi mebe mitindo ba soda soki ba garde soki biloko ni bazala na mawa te mwasi me boko tala video wana te etambola me bato basilika babi parmi bato ba réagissa et na dossier wana oyo esalaki bakanga tata na mama F bazayi bazala na kati yango na pose question yango mama F bazayi bakufa yango mama Souminoa Premier ministre abota te azana bana te ayebi pasi kobota te to nini parce que na oka moi comment situation moi oyo bato baoza insensible boye mama Denise amoni makambo ayoki lisolo te bomekana kotindela video ta mosu ayoki lisolo te bato baza na possibilité kotindela premier ministre ta mosu ayoki lisolo te mana nzambe motema pasi donc mama o babomeleka mwana eleki nango dans un pays sérieux Léon Mulumbana et Bumba il faut bakanga bango mais oui il faut pas que boloko parce que le gouvernement muto pesi nzela babuka bandako non siko tata oyo boki ko buka ndako mwana ya muto za kola na kati ya kufi do boye bo vérifier na bino te bo bani bana moko buka mais la logique fallait beaucoup bato bakota basa l'inspection d'abord na logique avant ba buka ndako le bino boyaka bo lobité bo lakité et l'autre côté bo yembala mo bo bando buka na bino mais c'est grave c'est vraiment grave et ama oya passé et bolingi Congo bongana boye et puis banda Congo bazo ko buka après ko buka wana esili et l'autre mo osale malango te ndeba buki na babuki après nien quand ndeba buki banda ko babange tikali na babuki do ba ekutu ko bakisa sous salité na mboka na ville désordre quand ndeba buki bongo tikali bongo o babuka soki ba 2 ans passés solution ni ba pesa ba bisika wana basala nini ba nettoya ba bongisa ba cha banzela ba cha makadam Congo do muto akufi comme mwana muto akufi pauvre dame oh mon Dieu donc au Congo y a pas de mère na Congo ba mère bazate une mère a motema bon maman une mère tant on décide pour na likambo solution ezwamaka. C'est comme Déborah, la juge Déborah na Bible. Bible zoloba.
a télémara lokola une mère. Lorsqu'elle s'éleva comme une mère, solution est en Israël. Le Congo, il n'y a pas de mère. Hein? Face à la situation, il y a beaucoup de le bino bofana na bino ba vie na bino est paisible boko mela boko lia oh god na habité hein tout le banini pour la mboko que le Seigneur nous vienne en aide parce que franchement mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomindela santu lisekwana yo tokominde balongi olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa
soki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na miso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de Nazareth.